Bote na bino ba nyonso bomisana kolanda émission na biso ya bino sans audience émission ekota kana banda kuna bino sans vraiment ebeta porte na yango eloko ezokota na banda kuna bino sans ebeta porte na yango c'est que c'est le quoi kitoko yo wapi. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV chaîne ko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube nga mwasi lingala la barbie de la presse congolaise na confirmer yango yo nani o boye yango. Merci à mon boss papa Pedro Kangila Motema ya mama Tete Ngulu. Pourquoi pas na pesa bambote belé pas maître Moïse les États-Unis bambote belé pas bayanga nyonso wa poto na pesi bino bambote belé na souhaiter bino joyeux Noël et joyeux Noël na bino nyonso oyo bo s'abonner na Pedro Production Grâce TV. Joyeux Noël na bino nyonso bokomaka o bobengaka joyeux Noël na bino nyonso. Joyeux Noël pas mon boss papa Pedro Kangila Motema ya mama Tete Ngulu. Pourquoi pas na pesa ba joyeux Noël pas bana ya papa Pedro wana nazomona Jérémy Kangila. Pourquoi pas Gracia Kangila, Annabelle Kangila, Mbongo Kangila. Joyeux Noël na bino na français bisika bozali na résidence na bino bambote be. Pourquoi pas na pesa bambote bele pa papa manana aïe bambote na yo ebele balobi lelo Maman Sim Blanche Monsi Lingala la barbie de la princesse congolaise. Vraiment to vandeli makambo yuti ko salamela président na biso ya kala président kala to bengene ya kala Joseph Kabila. Biso nyonso yuti ko yoka likama oyo awuti ko kutana ngo awuti ko sala accident munene mutuke wuti ko baluka. Mutuke wuti ko baluka. Dieu merci lokola nzamba tambolaka na ye nzamba fandaka na ye na makama malamu oyo asala na Congo o ngana yo toyebi nzambe a protéger ye nzambe a bombi ye nzamba permetta kite ke 2021 o ya tikala souwe ya tata nzambe ezalaki ke amona 2022 nzamba lola abatelier. Mais eloko epesi biso pasi ya komona nzela kinga kati vraiment nzela kinga kati nzela kinga kati prince kinga kati eza vraiment ya kobeba prince kinga kati eza ya kobeba eloko ekoze accident wana epa ya Joseph po nzela ya kinga kati eza ya kobeba soki nzela wana ezalaki bien tango mosusu basango oyo ekoki kokota na matoi na biso te. Mais lokola nzela eza mabe makasi yango wana bozomona président na biso akala awuti ko raté accident munene soki na lobi a raté pour kufite. Mais souci pe mawapo to moni moko ya ye bazalaki na cortège nde azwi likama na minute oyo aza na hôpital. Dieu merci kufite mais azwi likama vraiment azwi choc ya makasi. To souhaiter bisika zali ba bonne garçon bisiko zali to souhaiter yo nzambe oya permettre likama ekomela bino te nzambe oya lingi botikala na 2021 te nzambe oya lingi bo mona 2022 papa Joseph Kabila bisiko zali vraiment nzamba bomba yo na mama Olive Lembe mama social mama ya banebele mama oya lesaka ba comédien mama oya yoka kolela ya peuple congolais maman oyaka ko pangusa pinzoli ya bana ya peuple congolais. Vraiment te souhaiter bino kimia na ndaku bisika ezomi bino na résidence na bino nzambe merci pour a permettre ya mabe et comité mais bobongisa nzela ezala bien poto zwaka makama ya ba accidenté pasi pe mawa komona gouverneur Kichaso yo. Et ça, les biso passe comme on a gouverneur à Congo central. En tout, Matubwana, Maboko banki, papa social. Atabino moko. Tu habite Makambuna binongo ya parlement. Nde boko bimisongo li banda li kambako kamwa. Gouverneur. Ya ba Congo bokene ko kangaye. Nyonso ya nzoto na yeso monana lokwa muyibi oya wuti ko yiba lokwa kuluna awuti ko boma siko mutu bande ko lukemba la moko bazuye bokangiye soufetima nyonso bolimbisanga soufetima nyonso libanda nyonso ya nzoto ezo monana bino eza mabete na makambo bozo sala bozo bundela mboka na bino bravo
côté wana eza nango mabete mais to comme on on comme le quoi ndeti moi limesa no moko boye hein to mona ka viengi ama président Werasone Igwe le roi de la forêt respect na yo bisiko zali na résidence na yo balobi maison mère kitoko yo wapi to mona ki président Werasone azaki na concert memaki oyo ezaki prévu amema tout le kuna batebele baya na mboka ya France po baya ko beta musique na bango mais to mona ki botila ki barrière ayate to ko mona Fab Grâce pa ayaki lisusu kuna pa beta boketu o telemila ki lisusu sa nini abeta te ti ba nungu bimina ndenge ba musicien ba kimie hein vient na biso président Félix Wazekwa muku wa bongo ye pa ye pour abeta concert na ye vraiment ah bino pe ba musicien to yebisa ki bino bomeka pe ko sangana nanu bomeka pe ko sangana botie penza non et stop to ko kende su ko beta na poto te ba concert pe na poto zel soute est-ce que bo liate bo banda ko beta na poto te bondo ko liate bondo so ba mapangu te to banda ko na bondo futela te to mi tukana bondo tambwa na ngote soki bo moni ba diaspora ba so continuer ko telemela bino ezali kambu bino nyonso bo sangani bozui décision boko beta pe na poto te boko kufa pete ezalaki prévu Wazekwa beta pe concert na ye azalaki pe wana mo ba quelque part na mo ba feti moko boye mais ba des autres ndenge wana ezo sala bien te soki boboyi ba musicien bo fanda bo beta te bo beta ou pas boko lia boko mela boko so mapang boko somba mituka vraiment sangola matoi na biso esalaki biso pasi makasi komona muku ya bongo ye moko Félix Wazekwa balobi muto mayele ndenge bopekisi abeta concert témoin banungu wana to yoki wana salami na poto na France vraiment et sali qui to côté abonnez-vous sur notre chaîne votre chaîne Pedro Production Grâce TV chaîne ko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube ngamo silingala la barbine de la presse congolaise na confirmer yango yonani o boya yango balobi awa nde makambu maman Sim Blanche nde makambu charge merci à ma boss ya papa Pedro Kangila motema ya mama tete ngolu pourquoi pas na pesa bango tebele et pas ya moko papa Ngwanzu international bambote ebele balobi kala mingi te papa Ngwanzu na deuxième mois libala yo wapi lo pete na musapio Pedro Production zo balisa te biso awa mabale ezali kala mingi te ingénieur poisson bana papa Pedro bazo bala c'est que musale zo sala maki toko yo wapi kaka ndenge na ebisa ki bino vieux Zakaria pesa kinga fimbu nazo fia kula bino yo primis soki na bwaki yo likolo komani mfula polisi bato na memingambo soki na bwaki yo na se basieti na zwi baproblème soki na bwaki yo na tali te baleki nzela bapoli na memingambo mpona luka makambo te na wabwako na nzoto opona yo moko kozala joba te okobima na masuku na motoki komtatika paparako yo na melako na munoko okitaka na libumu obimaka boye na mutu okende akoluka nini sois gentil avec moi. Je vous aime, Prémis Serein de bières pleines de mousse. Les buffets sont avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les bières. Et Bralima, source de votre production, est béni. Sois plus proche de nous maintenant et allez de notre soif. Vivons. Merci, notre service à Sigezoya et Zoya Segoya. Boss abonné na Pedro Production Grâce TV. On commence à théâtre, à humour, à émission, puis on a des gens. Approchez, Kota, Boya, Belé, venez nombreux. Tous abonnés, Bissonniosona, Pedro Production Grâce TV. Ya Mubimbadi, Yonani, Osanga Kolanda, Pedro Production Grâce TV. Nzela Molai, mission yo César Kati. Et c'est que dans le théâtre de Mokoto, Makambo Zebele, Bokomona Otandango Wana, Makambo Zebele, na Pedro Production Grâce TV.
Abonnez-vous massivement. Massivement, tu t'abonnes, ni tu m'as t'abonner. Il peut s'abonner, il y a s'abonner, puis tu as t'abonner. Et ça on passe pour la s'abonner. On met quand des écrans, on dit comme s'abonner au deux qui gagne. Les autres qui gagnent, on met la email. Babi, tu s'abonner. Pedro, production. Grâce TV, babi kuna bomuna bagage ya kitoko bomuna be mission, bomuna nyosho bino boduka. Bomuna bacteria bacteria oboduka ka bomuna ba on soutenir ba bomuna ba. Bisela soto bomuna na ka. Babi awa i. Tu t'abonner à Tim Tayo. Bisoni te t'abonner. Alléluia, alléluia. Alléluia kutala alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia kumona alléluia. Bandeko, batasa la lobi boya. Oya kutala, oya kumona. Tokomona nini? Ebe tokotala nini? Tokomona ngo wapi? Na Pedro Production Grâce TV. Pedro Production Grâce TV. Kuna biloko nyoto ezali. Théâtre, bagarre, même mission politique. Même mission politique, même mission footballeur, même mission balador, même nyoso tout okuta na kati ya Grâce Production TV. Ndeti ngamba dasa la sina sabona kala epe ngamba ko sia kakawa